naliaki poison so naliaka na tongo midi 12h et yebani te ba pareil on a ya kotala tension na nango posa ba pareil ya kotala la glycémie donc tellement na tambula nango ezobunga bunga moi trop so boko soutenir et ko sala bien moi no yozo mona lava azamu no munene lokula malangwa et longue ma belle ko la famille maman na ye maman na moyibi tozo sala film film titre nango l'idée sous na pondu Alda Vu de loin, bonjour. Bonjour, Yangan de Koken Piano. Bonnie. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va, ça va bien. Oza, très bien, bonne santé. Ouais, santé, ça va. Ça va, nous avons là, donc santé, ça va bien. Vu de loin, et salut moi, t'es belé, vu de loin, au Bungi, na média, na habité. Et ça, par rapport à quoi? Absence na yo, na kati ya média. Au Moniken, nous avons des artistes. Beaucoup plus na lingaka ko mais omoni msusu na boya ka benga be to tourner à quelle na ngabe émission na kokaraté parce que émission msusu to sala mais ba question msusu ezana ezana ba niveau na bisoté voilà ozomona omoni congolais biso ba congolais to kansaka ke po TV tala mafo polémique voilà. Ah, vidéo so belle qui yo, vidéo c'est le qui oui, c'est bien si ba le kanga ba ya na ngana musala, baba na TV liboso na nga. Docteur bamba ni TV ngana na ndako na mikuwa tina makala. Donc babanda kozala kolekanga banda vous comprendre. Mais ba question sous ya ka so pe mutebe lo bateboe et côté pe barankini. Ya mona lokola na zara sans polémique na kimaka nga ba émission. Oya linganga atala na théâtre. Vidéo na moni c'est comme ce zombie qui me l'a déjà, donc il y a déjà des questions na mutu nanga donc ezala nango kaka alors vu de loin na habité olobi ozoki ma par rapport ya ba question mais tout moni osali plus ou moins ba ina nena ndambo ozoleka te est-ce que yango wana kaka ndeza ba raison non ngana leka na digital Congo na leka théâtre na digital Congo internet na za partout au théâtre etala maka vidéo nazali soki na bungi inane mais na oliani na ba pechuana talaka ya Sévi université Sévi non université jubilé ya nongi azosi sane on écha ya nongi la fille ya papa 3e gausha nongi 4e pardon 3e étoile nongi azana maternelle siko ba minerval wana ba koliana bango soki nga musana ngeza maboke théâtre sona tiki yango non vivre comment voilà vu de loin ndenge totambola kaka batu bazo spéculer ba message moko ya mabe to bi ke bo salaka tour moko na ba comédien na Pointe Noire retour na bino depuis bo zonga to mona ka sauver de l'ouest sur scène té to ka ki il paraît baninga na yo kaka oyo bokendaki Pointe Noire ba lukaki ba faire éliminer vie de loin ba komaki na niveau même ya kotiela vie de loin eloko ya mabe pour vie de l'ouest santé ebeba par rapport il y a spéculation ba rumeur o etambolaka na habité soki oko kiko pesa biso explication non omoni ko accuser ba ministre wana nde vraiment na koza na doute nango voilà omoni poison place ba lela kango eyeba na raté voilà ozo comprendre poison place ba lela kango ken piana eyeba na raté voilà pour biso to ba na ngadia dia moi keye ba ko ta moi trop quoi moi bière ngaba na masanga tongo voilà bon
ba misa to fandaki na bango ba 22h ti ba 2h to kabanaki bon so na milela ki on a bière atongo bina milela ki on a restaurant tel zo comprendre toi qui zeka ba misa te donc lokola nzambe si a sali donc na pesi ba masatu ba mbote place baza to zaki na bango donc na ko akize ba misa te so na liaka on atongo midi 12h et yebani te mais o ezaki na liaki poison des poisons et ko bimisa sucre o esali ke na diminuer boye ma vie de loi avec sangoana et pesa ki biso mutema pasi et ça et les ça qui voit même batu mususu koyoka vie de loin aller poison vie de loin ba congolais bazana on a besoin komona yo bazana besoin ya ko tala ba evre na yo koyoka sangwa bongo et soit qui vraiment batu moi makasi alors est-ce que ndengo landeli ba traitement lelo sikoto lo ba santé yango nzambe asungi quand même très bien ndengo zoloba ouais donc tant tozola muka tozolia tozomela tokumisaka nzambe ken omoni na lobaka eloko moko nga naza mwana nzambe naza artiste complet donc ezala bandeko o bayebi nga depuis makala bayebi ke vie de l'Ouest c'était grand peintre naza décorateur munene ndenge ozomona nga bona ko dessiner sans faute musa na nga pena Charlie Décor mais lokola na lingaki théâtre na yena théâtre grâce à grand prêtre Ngadia Ngadios a fulinga a pesinga kombo ya vie de loin voilà yaya nanga wa formanga na théâtre Michel Ouaou na Georges Manzenza bayebi onga na zanga na étoile omoni ken fozaka fier koza mwana nzambe voilà pona biso babitumba oyo belenza mabundila nga ken ozana même pas idée voilà na yebite jalousie yango ya nini soki moto atilaka nga poison wana po azwa nini a bénéficier nini atikala nani po talent onga nazana ngo MSU ya zana ngote ba qualité onga nazana ngo ya zana ngote bo obo makaka mutu boy bongo venir abana ele bango redia miss bongo venir abane koma nini mawana ngai bisengo bangunya elike nanga samasi ya protéger nga alléluia oh kembo na yawe na pesa ka alléluia kembo na yawe puisque bazoluka nga mais bazozwanga te ba pesa nga temps ba pesa nga chance ba congolais basanuyaka partout mais so ba tie vie de loin à se retrouver ozomona boss de boss lokola Maboko Bank tel tendai voilà ozomona boss tel tendai Maboko Bank papa na Blessing papa na Victoria papa na Jason papa na Ted Junior mobali ya Rachel Fouta voilà. Mon papa à moi tel tendai Maboko Bank ozomona fondation RB ya boss de boss Roger Bando voilà azana musika na Kampala mais azo penser faut asunga vie de loin masananga prince Yaweli a aux États-Unis mais a memilinga ba kisi oye ko traiter ngai ozomona prince Yaweli voilà l'iglesia na pondo voilà ozomona batika nga na sepelisa bana ba mike puisque ken biso to kolina ba keba ngana oye biso ken ngana olala na itoko te mena olala na saki oh nga banzemba redi mutu esala ki encourager nga na vie pour lelo nazala oyo naza na niveau na ngai voilà ozomona soki ba loki ngai bana ba mike ozomona to na biso na ba famille ya makasi te oza ke lelo soki vie de la te zolo likolo ba kosunga ba pesi batika ngata na tangisa bana na ngai po souci na ngai zalaka ata na sale loko te na vie mais na tangisa bana na ngai ba koma na niveau oza ke mutako ndima te peut-être ba koma na niveau oyo mo papa koma ki na lobaka ngo na yebisaka bana nga botanga énergie nanga na tambola ta na couper mais bino botanga toyeba bakonzi batambongo ezalaka kisi bezaka biki so ezalaka biki le temps nazala bo moyi bo profiter botanga po biso papa tozina biso ba chance wana te tango bino bozana papa zo se souci na bino donc il faut botanga siko tanga nazo penser na bana nanga avenir na bango ezala bien mais yo ken olingi kaka vie de loin asala daichu mais faut kitoro elo bango ya nanga José de Londres mais vie de loin ba vie wana vraiment ya ko koma na niveau ya kotiela muninga poison Kongo kala toyebaka ngo te mais lelo koma ekomi soko zana baninga yozo sala makambu okomi ko kende mwa likolo ya bayaya jango ekomi kaka ya poison boye pourquoi kimutema mabe kaka donc kimutema mabe omoni Congolais ya malamu baza ya mabepe baza voilà ozo comprendre atalika mais noko nini banda ka siksango ezosila te soko na biso ken ezana babilama musuna bono na théâtre et kenda pa kenda no pa bangango ndima te babilama mususu ba keba sala ngo boye mais
oya ko ya sali succès na ye mais vie de la zo gwenta kaka le binango ba ndeko nanga bangolais donc nazo gwenta kaka na musala nanga puisque ça likabu na ngai lelo soki travail esili donc j'appelle le chochote donc c'est ça la vie donc batika nga kimia na cycle nanga nazo bunda nango malembe ba ndeko nanga pe basunga nga bazali ornela ba manisa na mobile ne Mike na Maroc basunga ngai Boris Bondo boss de boss basunga ngai ba papi mubenga Tshisekedi ba président Fule Lukisu na Chine donc bazo sunga maître Thierry Mandaka na Maroc bazo sunga fondation R bazo sunga tete ndai maboko banki ya Rachel Futa azo sunga ngai na niveau moko impossible ozomona fondation RB ya boss de boss Roger Bandu boss de boss Roger Bandu azo sunga ngai so na ebiso ke na lekena ba difficulté moko ba mikolo to leka pour notre sa divorce na Olga Mbambi na lekena mo ba difficulté mais ozo mona mutema malamu lokola tête tendai maboko bank mobali ya Rachel Futa asombelinga voiture voilà l'état bazolo ba luka tête tendai maboko bank boy azo contribuer na construction soki lelo nazo tonga ndako contribution ya makasi ezo pas boss de boss tête tendai maboko bank na pesi bambote place aza mutema malamu papoza nango ozo chance okene liboso monguna kota te vu de loin na ba moment nyonso ana ya difficulté bandeko na yo ya théâtre musalo salaka est-ce que basungaki yo na moi sai rotika ngate la di esobe rotika ngate ans luzolo rotika ngate apo firenze Gianni Versace ba vina ba sami mokili ba yana de Londres atana musika pa le kata ploezo ata mo somba kisi mama ndio mama natanga kaka kombo mama na biso mama mutema boboto mama mutema bolamu mama Olive Lembe Kabila azotika ngate mama Chantal azotika ngate ozomona donc ndeti la fois passée mama witaki na ba comédien na Maroc ngana zalaki te na voyage wana mais cadeau asalaki baninga na voyage amemili pe ngai voilà oh akende na bona Dubai ozo comprendre ba cadeau bango bazwa kinga na zaki na ngate mais mama Olive Lembe Kabila maman moi ayilinga ba cadeau voilà ah vidéo ezalaki te mais ba cadeau na yo yango wana omoni quand même esalaka isengo tant tozana bo moi tozomona ba œuvre ya ndenge wana na place ke ndeti type on to na internet alobi ke congolais akobela malade à $50 akufi mais bokundi na soki 7000 il a raison tant nazana bo moi bo sunga ngai puisque ngape na sunga kamilimo batebele na nzela ya comédie tozala na France wana tozolia na McDonald's tozozela train poto ke nobeta na Belgique papa moko aza pasteur voilà Ken ayo ba bisinga vie de Lazare to akina ba Erche wata ba début na likolo et ko arrivé papa la tanga ye ayambinga balolela aza pasteur na bosa na komona place aza na pesi mbote ayoka lisolo voilà alobi vie de loin omoni oyo téléphone na oti ko sombela mwasi na ngai voilà na sombi yango 1200 €. Mais awa na mbongo te zwa téléphone voilà na tuni papa na moni linganga mingalbi mwana na ngai talaka malade na pote zaka te mais mwana na nga beli azobonga te abeli azobonga te abeli azobonga te mais tanga talaka ka film ya Moscovitch voilà ne kaka seka kobika nyoso mwana nga ya mwana siko na bikisaka bato combien bato ezaki azana kanda azana souci mais soka tie vie de loin elongoli ma vie de loin nga senga nzambe la validaire la senga nzamba pambola bino toujours jour ser azo kendotika mutu na aéroport bakutana na venga Dios sabi makizembe okotika mutu na aéroport obisenga tendeni zwata linecho memela ken linecho na lati eza lineti venga Dios atindela inga kala mingi te donc voilà wana vient omoni biso tout auto bipanga dia de to benga ke moto mo prêtre biso to ba prêtre na boulot blague te biso to ba na répétition ken de 8h à 18h quelle formation au sexe ça peut pas na répétition mais vieux a obeta kutu kara se kate voilà c'est quoi ça qui na pire makizar au moins yuzo mona ke pendant que yo moto simba répétition mais yo makizar yaka nan mais be loko sali presa au se plater au sala ba comédie moi kala mais ngam nazo simba répétition mais besoin d'imanga teni OK ezala ke d'une façon ya ko kolisa na kubi sa lisusu travail ken nazana inspiration moko na biso ya ko loka ngai sifika ka yo pesa nga na vie de l'homme on a te
donc nazana ba megabyte ya comédie na nzoto voilà ozomona te na makambo nyonso to ozosala lelo okomi neti poids ya théâtre yango ezokreelo ya mosusu baproblème epe ebele mais kasi biso tobaka fo tosala baoyo esi esalama te tolobaki tosalaka baoyo esi esalama moni soso atambolaka na bano banzoto makasi voilà yo somona soso mona kitina libulu soso ke zoya bimisi ye non continue kana boba nzoto makasi Cédric Walele na kati États-Unis ana kina wa Cédric Walele na PC bambota trop na yebiki to mata na chambre na mwida ya chambre na babelo ko zebele Cédric Walele to liaka na musalo kasi fina biso za give me te soko sengete mabet na anglais to benga ngo give me na moni avato bande émission Cédric Walele alataki pe ba mokoto moko impossible yo kosenga note tika ba artiste ba senga ken yo sana bato belé ken vraiment nga vina na zoyi baté sozo ken lo tika ngana senga yo kosenga no même na western ya ka mulongo te wa ya ki liboso no o comprendre ya biso to ba ngale de comédie et fanda voilà do ba zuwa te nini te soki pas leader na yo ozwaka na yo travail ya makasi te biso pa ngade dia to zwaka travail mais vu de loin so mon place no jouer na leader lava leader là vaza grand leader mais bon c'est la biso pelo moko emso bo se pelisa pe bato vraiment keni piana na lingi na beti la lisolo yo et pas ya tel tendai voilà mwana yo zo mona lava azamu no munene lokula malangwa mama na moyibi la fois passée abengi ba masana mi balé bango misatu bakie ko yiba na boutique ngani ba heure nini ba 2 heures voilà bakie ba tala muno oyo Antonio arpena oyo elongi mabele ko la famille mama na ye tata na bi okanga munoko olobi nini na bi okanga nini kanga munoko yo lava mwana bakie ko yiba na boutique bazalaki misato l'été bazo yiba na boutique jipo la police le kakate bakangi bango ba memi bango pa ya colonel colonel alobi tiens bino bokene ko yiba na boutique a mwasi na ngai nazo katela mutu na mutu prison selo eloko ayibi ba bengi elava yo yiba kinini ote papa ngana yi emo colonel ngana yiba ki paka biscuit fongola yango ba fongola boye 14 biscuits okubeta combien 14 ans ya prison ba legisi ya mibale yo yiba kinini o mukonzi ngana yiba ki sardine fongola sardine 4 morceaux ko sala pe hotel makaka alobi 4 sardines wala ko sala combien 4 prison ye la vana muninga ba komo sika muninga ya tikala ki colonel alobi tiens na 4 libino prison na 4 libino prison bozo sika muninga pona nini o tema colonel ndenge sardine bimi 4 na ndimi 4 prison ndenge biscuit bimi 14 na ko sala 14 ans mais tozo sika masawo epo ya yiba ki saka loso na chassa sokali sika ko sala combien na prison tata kanga munoko moyiba oti ko yiba presse ya weli ferisasi okosi na jongo ko zona singa ezi na yibi na jongo ko zona singa na jongo ko zona ya yiba katima ya komela ya ko kusulela mena tani na singa 17 ya yibi yango ela ngamoko ela mana ngamoko tata na bino kanga munoko sali ni na bi oloba te oloba sute ba soko oloba te ngapi na oloba te kasi na bi ngo bikanga munoko mais yo ko zo kanga te ka ngana ukanga ndenge nini te na bi oloba sute soko na lobi te yo tika ka kanga munoko tata bo yo pe tika ko loba tata te tata kanga munoko na yo yala mwana eze na ofingo bina bitika ko loba eze kana fingo bina bitika wana botama lichombe okola lichombe okufa lichombe pona ngakuna yebisa ko lava kufa liwa mai comme ça bembele pe ba benga nyoka longo vimba liwaya lava vimba tata soto ke ba prince ya weli okiti panani ba prince ya weli zawa na boss mabenge bongo koma mtu zole la boya ba ukalisa kufi mabenge la mtalibandi tata na ukinanzala alobi na ukinzala osumba na liao na letela ko business kala ko beloka boye na bisi voilà en tout cas bravo vu de loin obi ke biloka boye soke pe ekepe na pièce mais ça somme scandale tozo sala film film titre nango leader suna pondu voilà leader là va mutakomi ngana kina script donc titre film tozo sala leader suna pondu ya prince Yaweli prince Yaweli mais obi ke comédien ko skoke mutumbo facile bosali kaka comédie mo par hasard mais yazo lela net mutazo matanga mais quand biso bon so ko lela aleli on est improvisation aleli la validaire c'est quoi azang c'est eloko moko akimité anga ozomala pena ba comédie boy
ozomona ba maman mami sanjola na kati États-Unis ba maman mitape mère double moi si papa Ernest donc ba tango vie de là zo jouer faut oyo kaka moi eloko mo boy vu de loin au sepelisa bato je pense bande retour bolanda biso vraiment na poto Patrick Mayangi Veluzo Mbata venanga Gauthier Mascotte venanga Jimmy Bela au patron boss de boss Junior Mawete azolanda biso pardonnez na boka mutu mo boy ya Willy Etoka voilà balobi patron ya Willy Etoka ya mama Jolie na pese bambota trop na Maroc kuna ya Willy Etoka patron boss de boss Willy Etoka ya mama Jolie bambote place bozali alors vu de loin toyebi ke olobaki ozana nous zo continuer na no ba traitement si réseau déranger na nous bandeko ya poto pe o sepelisaka bango na yebi ke bakotika yo pe bongo te ba pareil wana ya kotala tension na nango posa ba pareil ya kotala la glycémie donc tellement na tambulaka nango ezobunga bunga moi trop so boko soutenir et kosala bien donc est-ce que gardera numéro moko vidéo to ke comment changer ba numéro pamba kaka wana na zalaka na Facebook teo rien que WhatsApp voilà donc numéro nanga eza 09 98 04 50 50 09 98 04 50 50 on y a solinga soutenir vie de loin on y a solinga vie de loin ata au côté mbongo te mais quand même que koyeba na ta santé et ça la bien mon général Grade Akumbu il y a maman Vicky et maître Chaud Akumbu il y a maman Marie Claire il y a Saint-Kumbu il y a maman Wiva Guilain Sima mon ami préféré boss de boss Fabrice Nseka na pesi bambote belé Igets Kamanzi na Canada bambote belé Prince Yaweli bambote belé Prince Yaweli tomoni mikolo bozaneti en collaboration to accompagner bino bogenda tika badona homme de VR na Kitambo talba ba evre ndengona vraiment ezalate mbongo na yo latonga wasala nini mais azo sepla ko sunga ba veuve ba orphelin donc Prince Yaweli félicitations nzambe a pambola yo et na pesi mbote na ngola na ma belle fille que j'aime mi affiliée so bonita de gauche nongi la fille à papa ya sila lutumba na pese bambota trop na maman na ya Olga Mbambi na yoki kazobala donc ba bonne chance batila libala bien pour place bebaki pour peso maye les places OK au bongisa donc Olga Mbambi maman na de gauche ba mbota trop j'aime bien mes enfants na ko boka bango non ko boka bango ils sont obligés rendez-vous na ngai oyaite sevi ya nongi mbote mingi jibile ya nongi mbote mbote onesha na matadi mbote de gaushe na ngola mbote voilà étoile nongi mbote étoile nongi fia papa gaushe na ngola mbote mbote donc mon nuance bana pena c'est que kalate na monio bandoemba ngana na yebisa ki naza décorateur et ça peut ba masabi que Charlie Bass na beta guitare basse bien voilà formé par Mimiche Bass mais le kona na linganga na ngaka maboke pomoni Congo lelo bato beli bazo bonga na musalo atangelité voilà ozomona mutu mususu licencié mabongi na cabine mutu mususu tailleur mabongi na lufu mutu mususu mécanicien mabongi na menuiserie donc faut que tatonaka place o esimbi na pesa exemple moko omoni biso ba kinois tolingaka ya minene mbala moko ozomona kinois atangi te métier te voilà mais on elikana ke nangola okene kosala nini otangi nanu te ozana métier te moki angola tango tozo soso ata 4-5 ans ya koyeba langue te leki beleki te eleki mais vide lelo tomoni ba groupe théâtral yango pe sili na kini po tomoni ba leader rebelle ba kimi na baona poto ozomwa teke musala ngo bino mombo bomion problème te eza avia mutu alinga kene poto biso kena ba poto tozonga mutu pa ndeti boye pe nazo lingana kangisa mbongo na kini kozwa soin na poto ozomona mais lokola ba soutien za nango photo za la kaka to Gwentar pona ko sepelisa bande ko na biso ba congolais baza partout dans le monde po soki totiki ba ko sepela sous colonie ozomona Alda